magazine Abino ya Kitoko, Artissimo magazine oyo wapi Congo Esengo officiel télévision et memela bino pona ko memela bino bansango ya ba artiste na bino o bolingaka. Bino ba eboza na Kinshasa te, bino ba eboza libanda ya mboka à travers ba chombo na bino ba ordinateur na bino chaîne ekotaka donc pona ko pesa bino toujours ba information ya makasi o nyonso bozala na posa. Voilà, je suis Patrick Otibang encore ndenge boyebi antivirus de la presse congolaise Baki Selaye, Tonton Miel et le docteur Love. Je suis là pour vous présenter encore cette émission. J'ai un grand qui a honoré ce plateau. Il a Bengi est grand. Oui, vous allez le découvrir. C'est un grand vraiment qui a beaucoup fait pour la musique Nabiso à Congo et puis il a beaucoup fait pour la Wenge BCBG. Il y a Yemoko, le président Moukoulou, Jibem Piana. Vous comprenez déjà, je dois déjà les présenter. Le roi Natangi déjà Yemoko leader Jibem Piana, Nazabongona Yemoko, Blanchard Moussaka sur ces plateaux il y a Artissimo à honorer Bisso prochaine Oyo. Les routes de la chaîne, grand frère Mbote en forme. Côté. Ça peut le la rare ma belle. Tel père, tel fils, mon ABCBG, voilà quoi. Donc on a répondu. Linette, accessoires, vous avez acheté sur 15 000 $, pas ma bijou. 15 000, il n'y a pas. Je suis un gars, sinon on a vu un jour mutara soit tinga mutara tinga na zigambela na zandu ba wela oboto na bijou ba teka teka donc veut dire na ningaka le rôle na lobelaka artiste au hasard kilo trop il peut tellement lourd en ba qualité belle bogar à l'attaque danger bakara danger donc on peut comme une miniature quoi donc faut to copier pendengi ya zaka ba imiter ce qui est bien to ko ya peneti ya zala to refléter peu moins imaginer. On se monnaie tous à la canetier pour vraiment mon ami bien robot à tabater le pas robot à goûter faut botter le pas botter à lion. Vous comprenez qu'on a un grand parolier dans le plateau Nabiso, je sais pas quand lui il parle sans amateur au Canada musulman se roule les cailloux intelligence c'est ça makasi ya Nicolas na proverbe na zolo babo au panda sango ke pondo na sombela ngo tabana yo bon to kuite le senga libuka poani c'est tabaye sur le l'air lambda oh oyo panda sango mukili makyo pondo na sombela oyo yapona tabana ngai mais le to kamo zuli buka ko motuta to tunio tabaye sur le l'air lamba allez mi fa changer goût minga baka ko petona katula kia dia pina réserve nanga ba comme na zembo ke tina matente bona na yo Motaka, moi, on a de la matière, on a pas de la maison. On a battu, mais tout le monde a parqué. Et puis, tu as caché. Je vais aller au donc, Coco s'est raté sur le salaire. Moi, je ne vous ai jamais eu sur mon plateau. Je suis en face de vous. Voilà. J'ai. Nous allons faire pour ça. Téléspectateur, sentiment BCBG. Et puis, Melarayo, ou Api, ok, ouais, bon. Je sais que tu as eu à répondre ça partout, mais moi je préférais vraiment te les poser. Ouais. Et tout ça, comment c'est moi? Comment c'est moi? On a choisi de faire des choses, on a fait pas na wuta, pas na zalaka nini. Alors, on a eu un ngai El Paso, en octobre, il y a 2000 2020 à Koufina Garde capitaine, la police. Il y a une première drummer, il y a Wenge, musique, ABCBG, 4x4 et tout terrain. Donc, on tombe à président, il y a un chic. Il y a un diplôme, drummer, c'est pas ça, un mouvement, il y a un. Il y a un capitaine, capitaine de fac. Il y a un capitaine. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un capitaine, il y a papa, maman moko. Alors grand nanga premier tournée na bango le rôle nga minga beta nga balé on a bêté en première division avec Cristiano Messi Matisse na bêté na deux équipes na stade Inter Grand Hôtel Intercontinental et puis Seravier Mundabi et puis na Vefal Bob et puis na Isaac Tambo alors mais manga minga na répétition na bango parce que na qui épaté papa Chira na épaté nga ce qui disait Moura Dio net ba Fifi Sol la princesse mona yena baseball ce qui va bisana no sina yena we umuna eve sukali na ko beba maladi yena baseball umuna ba chansonnette ba bolingo yanga na ye e banda première chanson en solo
donc moto azoyemba solo ye moko bato baza te yalemaka bameme ta yembango papa chéri première chanson ya wenge en solo kobimba de début à la fin papa chéri ye mo bamasi bakoti na bakio grand frère banek omema wana bakonse ya ezobetaka sona mituna me ndenge nini banze mutu yazangaka te soki nzemba mobimba ye moko omona nzembo so asali baninga basali bavokali moko ya beti de voko comment move ya ye te mais comment ye azaka neti avant platro et puis ye mtaki leader série wana alors nakomaki fanatique na ye ntango basalaki séparation nazwaki tata ekokanisa te même déjà fait fanatique nalasaki pacha nanga depuis la nuit de temps mbala moko nake chez ye mpo nayebi kamada aleki na ye juju dinanga lelo aza paster ndenge akoma paster na poto gloire ade nayaki kamadi mpe aleki ne mosusu Patrick Lusambo PLM alors yango nakendaka mbala moko mpa na ye alors ntango bawenge kabwani wana Roger Ngandu 2 ans azoloba deya na tv ye moko merci papa chéri nga fona nakompagnaka mpe Roger Ngandu tozalaka biso mibale mpo makambo yango ezala kilo il faut tala Roger lui quand il parle à la télé beaucoup de français comme toi excusez-moi de vous tutoyer donc on parle beaucoup de français et puis nataki Roger akosala moi image ya bien mpona bentelo mais soki tobakisa yango sagesse mais nga soki na avantage nanga parce que biloko nalobaka yango bayembaka na banzembo etaki parolier quoi biloko nalobaka yango bayembaka banzembo nakomona eloko tu na kosinspire facilement nde namonaki na Congo bamanse ebele napekisi te motu soki asi abongi il faut achange mpe bacamarade mpo soki ozwi déjà mbongo okomi na mwa avantage moko na avance moko apa soki ozaka na bacamarade okola na bango okozwa baproblème ebele parce que vision ekomi su moko te onokama oza d'accord donc ntanso bozosolola tona bienvenu mangwata mobali azanga aboya mbindo motema ya mama Raphaël Varane donc ye so akoti na terrain marape kaka peto ngasi namona ngo nga moko naza na semaine na bino ya Belgique tofandi na so na palais namona master moko kala beteli na porte Blanchard nde nana posa no 1 minute madame abino camarade na okala ye kotala yo bosolola master abenga nde na sentinga bien ndenga longo ninga nakati sola Belgique na yo sola lisolo te okopo ya ba $500 oba tunanga ni ya nana kwanga na palais nazo ko hailo ko lela ngasa bilang sunasi kwanga comme kopo mo bozana nini omoni masakala on masakala soki makambo changer il faut changer pe ba camarade tout le baka na proverbe boy soki mbunda changer rythme il peut changer kobina tolongo rumba tokomi na seben yuzu binanga rumba tokomi na seben tolongo seben tokomi na hip hop yuzu kana yubini ya jazz soki mbunda changer rythme il peut changer kobina donc bakamada kala batika kutala ngolo ba circonstance matanga problème mon hôpital yo kotala na quartier moi minutage moi skit oleki mais moi comme rappel ba lolendo te faut ba lobaka ba patron ba no jamais lolendo ya moi na poto bakanga bana bandoki na classe mais na Afrika to kanga bana bandoki faut ba loba muki faut ba loba so batongi to za mutu te Jésus batonga nani batonga kata zo comprendre mutu batonga ko le Jésus donc bakamada kala bazalo kola bonosala lisano ya makelele na kati ya sani o makelele na stamp lisano ba jama makelele basaka na ka ba ona bonso muninga ngama ta bendi to zana no bakamada kala balunga buku kana kaka bonu bitaka masola piaka toi tu na chiki so ozwi to ngama masa msipa zo atipo finga prof banu bitaka masola kala banu bitaka nana zana zemi to bakamada kabaya makasolo kaka nani akufi nani zana zemi voilà binga bateka lupango wana donc en parlant de ça elle souligne papa chéri qu'il faut accompagner Roger na côté il y a une explication dans la côté ngana est-ce qu'on a proverbe pour se démarquer tout être des masolo différentes ba na posa na biso dit que le matériel il so na madiso na madiso na kwanga là le rôle oui c'est na madiso bien il y a séparé na bateau mon moto camarade na teka mapa yo pele que ça est fort jumeau était ka mapa pembénité yo teka avocat teka nguba balela lipa wana OK na ngabongo so na ngi ngana Roger to kabwana to ka briefing mo depuis to ka briefing mo côté ngata tuna kumisa nzembu mingi ya pesi programme na kumisa nzembu na pesa ba posa nzembu omona matanga au film atiki kalison ndaka zo fonga liputa berer bagaso be bakina cimetière te ba notala ka fian akomo ko ventilateur so yo voilà ente ba je vais la traiter comme avec excusez c'est une rose technique du combat donc voilà alors d'accord on a TV on a commis danger Nathalie oh papa le tumba kolo ba proverbe
vie na nga wazé quoi ya nga tout le cas vie na nga wazé quoi pe azala ba proverbe siko nga fu ba proverbe na nga ekabwa ekesana na ya wazé quoi so il un travail ekesana oui tilo na sala on est des éternels étudiants on apprend tous les jours na binga pofu na kabwa na vie wazé quoi na kabwa na papa lutumba différence na yiki ba proverbe na bango pour ce moye ba organi mbanda fo mona gaye ko ngate ko mbanda na masolo mona epena so kaya na lipapa yo la ketch yamana reketa moi simo boy mbali pona ketch oken nga mutama kolongulu so on via ba kimbangiste kene ko taka na kamba alors donc voilà ngala hôtel ngabi non mais c'est plateau béni par des prophètes ah oui au moins sur la différence à prophète na la vie lutumba na voisin ko pas comprendre raté yanga suka nango esekisaka mais les soins ça et c'est que ça définition théâtre quelque chose où ils ont étudié ils ont quoi apprendre mais en rien c'est quand même ils ont quoi apprendre alors moi ce que yanga ezabongo na cette différence dans la type problème na tchaka basukali na kati moso muto la bien est responsable à kendara église na toilette maboko pambate église kenena mabonza toilette kenena papier hygiénique zo mona yanga moi ce que enta ba comment comparer nga na peu du temps on va comparer nga na ba master nga ba porte-parole on va comparer nga na ba musicien nga na leke tape ba comparer nga na ba leader papa lutumba za leader Viwaze quoi azalide. Maman na koma na classe wana na koma na classe ngota ba ko ba proverbe papa lutumba mosaka viwaze quoi. Tala maman classe na kenda. Alors baza kilo. Il faut chaque jour na yaka na ba proverbe kaka. Na ba proverbe kaka parce que na commencer effort ni na lo bango be na TV ba mise bazo zwa na bango. Ta ba mise bazo zwa na zo kota kinga na chaque lupango ya na zo sente na mapango tout. Ata na mbongo te bono tanga kombo na mosaka papa na zo na télévision niama to somme la milite donc bozo tanga kombo na orchestre tout ya na orchestre nyonso a Congo mweloko na nga moko eza esala nga siko lolendo na lingaka te ona sengi lango mbongo te nga mona lobaka esala nga plaisir ya ko ba biso oh obi ke iso ba ko velu kezo obi ke il faut que malolendo pour ko mettre champagne obi so ba ko ti velu kuku et miso ko velu kuku sans point te faut combien so wana fo na tomba ba varia na mili po ba comparer nga nanani yo beta ba si putu obi ke so beta leti Messi te ba patu ka bango ba ngembala moko donc nga ba compacha nga na waze quoi na papa lutumba ki atiki biso so na tikana VS grave donc ton sala na sala effort chaque jour donc on a nzete bon vous êtes en bon terme non oui la soirée tout soir chaque pas c'est chaque jour donc on a nzete bon pas la comme na zo mona de famille na nzete na biso na timo na se na mona misi se pesa mabele mbote po nzete telema donc veut dire ceux qui papa na maman ça lecture ya nzete mais ceux parents bazate yo ozate grâce à parents nous les yozali ceux qui misi se pesa qui mabele mbote te nzete ngete le matin ceux qui parents na ba ndimaki te ba ngala yo to zalate. Voilà pourquoi je vous ai dit que j'ai un grand sur ce plateau qui va vraiment nous apprendre à 6 ans bolukanga kaka bolandaka kaka parce que nazo sala peu effort nazo sala effort nazo effort na sila kate sous nga intarissable na vida raté j'ai ça que tika ba maternité akena bota ndaka ba même ya même ba maman balanda bah toyebi que tozanga matanga ouais le père de maman Chako notre papa Mosengo qui un mot. On ne peut pas faire cette émission sans c'est mon combattre pour pour la cardinal Mosengo on a fait famille personnellement beaucoup de temps arabe oui na moni naza camarade ya Jimmy Poutou. OK Jimmy Poutou azanani Jimmy Poutou papa na yemta tigra cardinal Mosengo libele ingénieur Jimmy Poutou papa ne m't'a Mosengo libele papa na Jimmy Poutou pe Mosengo avuta ko kufa 2 ans passés muta célébrer ki messe wana cardinal Mosengo na papa na moni pe pesa pe vient na mbote to solo massa monza na Turquie boga c'est ka Jimmy Poutou donc nga za na matanga Mosengo papa na bango donc papa ya leki ya boga azal leki ya Jimmy Poutou le papa leki n'ta kufi parce que bata congolais to solo bla Mosengo mais to so pese ba qualité na ye pendate azana qualité mona loba e ko comme ça batu fongola biso yango toyeba tant Benoît XVI a déclaré qu'il démission na ye kiti ya papoter Mosengo mta koma ki pape et ça qui intérim ya pape dans la classe wana donc quand tu seras pape ça le savoir na Congo
bato belé baye baraté parce que bato babeli baye bité mosengo azwa ke intérim ya Benoît XVI ya ki pape soki 7 mois soki 8 mois ti pape wana mso ayaki cardinal mosengo za mwana classe voisin ya Benoît XVI voisin ya pape. Mosengo atikaki Kinshasa oyo moni ya cardinal moko malula c'est muto ngine chaou mais bi on ba komaki ti ba sa il faut ba komade parce que Mosengo akomaki ko sala na Vatican atikaki ko sala na Kinshasa asala ka pape donc jambo yo papa la ya pape kuna Mosengo biro kangama donc akomaki bongo na Congo to yebakate na kutana ngine lokwa na États-Unis na Kentucky na mboka ya Mohamed Ali bati 17 drapeaux oyo Mohamed Ali ba pays bima premier drapeau ba tiango pina na liboso natala bo RDC na ganga nakomaki le premier pays Mohamed Ali bima Congo mais biso mon ministre tout sport ba lekakawa loko ba komana ba Kentucky te so ba komaka ba boya yebisa bango na limite pour Mohamed Ali ba pesa les choses comme moni choses comme bimba ti okiba les châteaux tout ba pesa mon cimetière Mohamed Ali ngaka ndenge za wana batala chaque jour de 10h à 17h chaque jour pembe na ba ti pesa ocha ba gerbe de fleurs na soko etala côté monsieur bati ba drapeau premier drapeau ya Congo exception to yiba Congo ba ministre sport ba leka ebele ba kondia bale si ba beta li solo que ba honorable sur les États-Unis na pour légende makam tout ça ba légende nango donc on a perdu un grand dans ce pays donc ba no Mosengo za prêtre ya ba et puis na Congo RDC nzamba ni bisanga moins que na celle ba recherche muke mutatanga ko leka ye azati na bandeli na Congo RDC na routine de la cordon biographie à Mosengo nazanango famille te routine de la ngana ndeng pa ba odele tout ba routine de la Jimmy puto routine de la air tout mutatanga ko leke dès que ça nan no séminaire à Pamba sango bomona parce yo ke campus ke université so bi licencié sans moi les gars na autant ah ouais ni ça peut être 6 ans licence na yo na so ki 3 ans bona 3 ans na gradué na parler c'est que pour mon petit séminaire à 4 ans grand séminaire à 5 ans de basango batanga na 9 ans ya chiki pour mon appel so communion na 9 ans so Mosengo atangi likolo na donc atanga tala ba diplôme ya licence atanga trop donc bon Mosengo azuna mukili na classe ne balamiti donc tous perdre élément moko ouais le lendo nation na libanda et BP politique fou tant nga maîtriser conférence nationale il y a ba prêtre il y a ba petit politicien il y a ba politicien ba journaliste et au fini Fachi au fini Joseph au fini Fayou Simon comme député to baza belé pour le combat journaliste tout ça mon après on ça émission na TV il y a politique il bazo ko envisager déjà azo ko envisager déjà ndenge ba voter les lobby en 2021 le baza ba mbinzo le bleu baza il faut vraiment peka donc le ba comme ba député donc il y a maîtriser conférence nationale souveraine il y a ba papa Tshisekedi il y a ba prof Kikela il y a ba nini il y a ba prêtre maîtriser Mosengo donc te perdre élément pour la maman chaque on robakisa na koloba mutami mena théâtre za cousin nae o ravi mo inga la théâtre de chez nous on a cousin maman Chako il m'a passé gouna ba 72 déjà pour maman Chako moi 58 ba 72 déjà passé gou ya ko sala ya ko sala théâtre na ngaki mingi papa l'hôtel ma papa ngaki trop dur ya nga bandaki mingi ba théâtre classique pas muto mobuchi ki ba kirima loba wana ti cousin ko kumbe na monde balingala nde ba ko sala ba groupe banzoi groupe nzoi ba sala nguna pa on la ba rumbu pa maman Chako de ba sans souci ba o ba tikali wana betaka ba 15 pa maman pas sans souci c'est ma alongo na mazora chance aboye ko sande ba série bele ba sala lelo donc so sala ba 20 na kata théâtre mais azora chance a vu mobile na théâtre officialisé pe ababali na papa René Moringa otobenga papa alobe kimbantseke donc mutabanda kizengi na théâtre mobile na papa alobe kimbantseke après wana masasi yaki masasi pas continuer on ba pour lulu ba mais mutabandango papa alobe mobile ya maman Chako au moins grâce na ye kizengi pe côté na théâtre maman Chako fait son âme na moni azuma temps to kunde na boboto après qui théâtre mais parce que il y a des désordres dans la famille ezaka bon so bembe woni bembe so bana tambongo te kunda maravin bembe so ba ministre bazaba na poto bazé comme kunda na reta pour muso ça il faut appareil na charge ka ba lobi nini na zo code dans moment na mot de passe ameni voix et ta komi baba po muso boko ke zo bon wana
le roi que président c'est côté makambo bato ba opesa mbongo bazali banani bazali yango zo mone komi bongo ce qui est une famille on te pour on te ba ça dès qu'il n'a pas toi yaki tasu ba mardi c'est kunda maintenant et ben bato ba na ba konzebele bato ba na ba tambongo ebele yango zo ratan ba dissection bon tout monde a clarté ndena ba na proverbe na sana pour matanga bi utasimika ya cotisation matanga amelaka kokate nikolia lipana bude poto tunena to kundite bilia ya bonde osemisu sosison osemisu amuna osemisu sosison donc atazali mukolo mo soyito pekisi atela mbongo na ye mongo akubala mama tika no mamba champagne ngomela ba muscador na to kundie bembete na mo et puis ba tout bokele bolala na bino bokele na nduma ndam beto lutune papa ça Aza, à quelle toilette? Côté toilette, à côté. Allons, bien, amis. Tu as signé qu'il y a côté de matanga, mais la coca n'a boudente. On a prouvé bien ça. Moi, prouvé on a souka boussekaki. Qui s'est prouvé bien ngaya. Donc, pour le conseil, les calculs, pamba, surtout nous avons un peu de beauté. Tu as vu d'abord bon faire pesser. Mais comme ça, tu as tout ça va couronner ça. Voilà. Si ça vient d'abord. Au salaire, va pesser beauté, tu vas à tirer le bon. Surtout, on va cabinet les casses à minimum. Les casses, on va finir. Bah, comment faire? Posant un dollar, comment vous savez le finir? On va mettre ça. Bon, on va passer les casses. Tu sais pas chèque qui a les casses. Non. Donc, on t'a signé qu'il y a quelque chose. Tu as fait te raconter balanda kaya. On m'a mutazana mogi bakipete. On m'a mutazo bela bakipete. Tu as comment vous récupérer kanaye? Il y a le roi on a butu. Vous avez pas comme ça na 20 000 qui t'a 2 000. Pas pour ça pour voir ni mutu. Bo ticket mutu. Bo ticket va atali pekaso. Na ki ngoso na masala. So bo ticket mutu. Bo ibwa kisi. Chaka konga gezwa naye. Kaka soka sukoli. Ko sukola bini soka kena présidence atiki moi lettre kena ministère atiki ni. Omuntu kana TV boba pa ayendo bibandi. Ote bisone bako basi basiena ye. To lingi chaka kongo ote ayiba. Mais asali combien de biloko. Namuntu chaka kongo. Al Pacino asenga pa fali pour parler fallait ça la pierre tombale. C'est chaka kongo. Namona ba makambo ba mari misa mu namona makambo belé namona même patrimoine ya mboko yo loko ba beboka ba père lutumba hein ba basala des hymnes nationaux toza na zairoise na debout congolais namona père boka na chaka kongo na TV au sengele mbongo namona papa lufu mutasala monument foire une honte na chaka kongo mais chaka kongo on a ce que le moko ba finge o tali rambo mais c'est normal même mutambo kanga nyama batiki la sala poussière la sala oyo akanga nyama wana to makila nyama wana bosko to nini azu 20 000 pesa na famille bino bo ba démarche na sala camion na chaka ba saki saisi so camion chaka kongo etant la naissance sa famille bino so na station ça zabi tozane bembe ya mosara kufi ba ti de 30 litres ba rouler ba senga ba mbongo na nzela famille nous opesa ti asali démarche na ye folia mbongo na ye akozapi moi parti me bukunde bembe kitoko asali makambe belebe le natali cimetière ya ba mopepe ya ba vie ebalé les abandonnés muto ke tala tango nani chaka même ba famille on ba kinaka te chaka kongo nyeso ba mona na ba na chaka kongo vie ko regretter te yo zanetinga problème na pesa ke via susi azui une semaine pour comprendre le problème maintenant comprendre le problème na betenga maboka ya mbinga yi na pesa ki ngana to raka moko to zabi bembo ba kundi lelo po ba lela ngolobi et se comprendre le ko na lobi wana to zabi bembe oyo ba zo kunda lelo po ba lela ngolobi le temps ba kunda so ba lela il y a ça une semaine façon mosco ngala ba ça comprendre na zabi bembo yo ba zo kunda ngolelo po ba lela ngolobi to ba kunda ba lelité mais lobi ko molela et lobi ni c'est simple les hommes muto besoin négliger lelo pour regretter lobby muto besoin négliger lelo pour regretter parce que na yo ba ke batu mususu ba kidnap na bité soki chaka konga yete mbongo obimate na ba na yo azana na se peut pas continuer ba comprendre ba comprendre oui ba continuer ba comprendre ba comprendre papene na bureau le karapama pamba na bisaki batu boye de biso to na Congo to na Brazzaville makam chaka konga sala avant na musique na sala azate ouais vraiment ba to azate nga ba funanga na musicien mo mboko ya munene na parquet bavana ko ma parquet na ko chaka konga sa komela yinga sa komela kinga et pas benginga sono kimanga na kimba chaka konga benga abi keba ba kango lelo chaka kongo j'ai beaucoup de respect na ye lelo te lobité c'est rare de personnes na bandeli sous proverbe aza bembo bozo kunda lelo po bolela ngolobi donc fait dire mutu bozo négliger lelo lobi bo regretter les to mo regretter papa oui
Mouton ressemblé à Michel Azaz. Voilà, en parlant de Papa Wemba, en parlant de Papa Wemba, vous êtes archiviste. On a peine à Rolobate. Ouais. Tout ça pour ça, tu as une comparaison entre Papa Wemba et Ménéa. Bah, ça entend la comparaison, mon côté, comparer Bangote, na niveau tout. On a pas un peu ça na yoka. Parce que d'après je sais que je suis en face d'un archiviste. Tu vas avoir une conscience, na yébité sur le mabé. Mais quand on a dit que moi, je suis un bogar en dengue, jamais t'attends à rose de l'ungine. Moi, je suis un sens de l'ungine, n'est-ce pas? Et c'est tata rose de l'ungine, moi. Donc, premier, papa, on va papa et méné, na tout. Na chant, à la qui c'est chant, à la qui c'est colata, à la qui c'est poto, à la qui c'est macambunioso. Mais bah, toi, boy. Quand c'est passé par boy, tu vas boy à Romimi, tu vas Victoria, tu vas la pacha mingi méné. Et il y a eu des méné à bien. Il y a mené en dengue kaka vandi na ya yembi na ye mabi makambo mené ati ko ba makambo mené ya de masolo voilà expliquez bien ko za la maki mo za société maki na reno ba soso ke tata exemple na makolote maki na reno soso za la te maki acha ma tete ka za soso maki na reno total baba bengi ba soso ke ne tala kende ozana di pekate ozana di salate maki za société maki akoma ka soso donc veut dire ba masa soso bazana ba maki ozaka na masolo ba soso noza société. Veut dire quoi? Et mener à un examen d'État, d'ailleurs, paix à son âme, paix à leurs âmes, on avait, vu beaucoup, bah, viennent en gars. Nous avons un peu de comme Sarasaka, un an comme Sarate, Katabakombo, et bah, ça va, on a Victoria. Nous avons un peu de Sarasaka. Et mener, tant que bande musique, avec fanatique, il y a papa ou avec fanatique, il y a vieux Gina. Azo maneti Gina, bah, ma ou à ce que bah, elingi kolobate oki fatuzia so so emission ba so so qu'est-ce que uyemba zo plan na pas Gina modèle na idole na yi azo yango pas Gina modèle na idole na yi kasi Gina mutati fier na musique te Gina pour musicien ba fier te mutaki na fier na musique do mena mutabana na yango sikoyo idole na ye vie na ye mutu Gina ta na cercle na ya fukami avec cercle toi quand Gina na ba vérité artiste mo me abino ka ba vérité tant Gina na cercle mena ta juste ça la fukami abeti en 3 fois et mena ya kolinga vie Gina trop na examen d'état na ye a commis même combo ya koko ba Gina na abaki combo na ye na examen d'état abaki combo koko ba Gina na examen c'est ça comment on le comme na mena ya mubiala abaki si mena mubiala iseko feta pas dire attendre comment iseko feta t'attends à caisse c'est que fait origine iseko feta za koko ba Gina za mungala mena ya muyaka zo comment iseko feta ndé faut banyo ndé moi c'est pour la niama faut pas bloquer lire ils pour la lire les pondu aro bomo amono zo sakana mo roi taba yaza mungala yaza mukuyaka azu comment bangala po alinga Gina trop tango aziena viva azo yemba mingi balikolo la première texte ya viva na 77 azalaka te la première texte ya viva ezalaki Jado le Cambodgien yemba tikali lelo bokotu na lisola viva Jado le Cambodgien azanaki il y a quoi espérant qui s'engage Bipoli na Fulu et puis Petit Aziza nzamba bomba azwa bango tout atika biso kaka Jado le Cambodgien l'attaque na leader Papa Wemba papa manta misi système ya micro ya leader ba tcha on liboso ba misi la sima kala ba misi ba no mapai moko papa manta misi système tcha micro ne liboso vous comprenez tout le monde a le misi leader azimi micro atika kena on liboso Papa Wemba tant comme bongo et mais la zone papa m'a fait nos petits mbana libumu on a belle voix mais nous on va nous forcer yimbaka a ya moi et mener tika ténor akita na deuxième voix le deuxième voix mener ça c'est une information le voix deuxième voix mener ça partout de abana roemba ténor likolo mon est qui mener deuxième voix on a ba zinzo na ravia likolo ça va passer fort a comme tant les qui n'a musicien joli ou bien na festival na mbote c'est quoi monique fois qui m'a joli trop atikeli kana première voix na ténor so ba yemba ye monde asala de mais puis na ki muta kundula voix joli on yanda yemba tema ma yela chant azu ba cour rebelle Papa Wemba kolata c'est quoi na mbanga Papa Wemba nelo mu Papa Mbasala et menea même nga na okokate.
13 musiciens. Je dis bien 13 musiciens. 13 musiciens. 13 musiciens, tofu na sima. Na sima. Tofu la kitoko, kolonze mwa bisina, 8 kilos, ba Pacho Star, ba Cartouche, ba Petit Prince, comme Pasteur Lelo, ba Bengali, ba Deba ba Elf Shabab, nani suna kwa wana Bipoli. Voilà l'équipe wana. Akena 13 personnes. Mbala moko papa m'a fait ça la recrutement c'est ba c'est les rois ba marai ba redi ba ya. Taba Zahir. Le comme ambassade sur ambassade. Et obligé papa m'a fait mettre 2 concerts. Et 4 concerts de na Kinshasa de na Lubumbashi. Maintenant Victoria batu ba longwe pano. Faut mettre na bango de 4 concerts. Na il peut leader ni na kolinga ngo lelo de tozarake de marquer longwe maison mais faut mettre na maison mais le producteur de fo ba bouler le la zamba ba robete déjà. Ah ben ça. Le matin. Il ba pipi bo longwe papa chéri lelo ba mon producteur senga bino na papa chéri 4 concerts simbati. Atama ça fallait tant longwa ba mo na latino 4 concerts tant suivi au Calais. Zo boule Jos ninga longwa qu'est-ce qu'on va c'est quoi ba mettre 4 concerts. Donc le producteur en non qu'est-ce qu'on va mona. Au coup tu vas me bender donc que bon ça ma coffee. Zo boule mais papa Wemba a accepté. Et puis au cas papa m'a proposé à Pessi producteur. Abaki c'est na souka photo mbanze mmené. Et ça m'a na souka na papa m'a mené. Nani moningo ndana ngai ayebisanga. Une obligation producteur. Non, muta te papa m'a sengi. Asengi. Bazo tsolola me balongwa. Bazo la tapende mon papa m'a beti buta kroko, beti baza kroko kenda la kroko. Mais 4 mini et mené bege non. Indou ça pende uta côté papa. Te indou c'est uta te musa yebi et mené pas na wazo lukia tinena kamsa Lubumbashi. Ataka na manda chebwa. Masa papa m'a yebi et tena moluka pas na bege Lubumbashi mais mené la moluka papa Wemba. Moi bois formé il a façonné rien na pièce tout. Azga nga comparaison na te. Nga comparaison wana te. Zani ba bras mignon. Ya biso, maintenant soit bras mignon. O ngoso bo vani bo différence ni ezali entre papa chéri na bras mignon. Wana mama kati bilamba ba chéri to na bois ki ngo lokota na kei. Pour les petits Abraham, to juillet danseur ya président Tata Adolphe. Quoi faire Tata Jatamisine. Quand même belle papa Jatamisine, Jatamisine au cancer l'impela, pour bien aller l'impela. Ayene na orchestre, ça était à 8 et Alexis Mukulu, ça avait na offert de père et de mère. Ni mukulu ba côté oyo ko lanze mboa. Le loko mi danger ba comparer. Il va ngasa le loko ngo. Abeti ça BCBG concert, azuba musicien, so que un concert sans va la papa chéri, ya malongwe la. Mabeta sur la montée. De l'eau. Que après malongwe. Qui peut s'en karaoké ça pas faire la papa chéri. Donc je n'ai qu'à son azuba soldat tout ya police ça va qui peut ça station ngeso. Babunda ge mona maya kuna. Sans que président aïe bango. Et puis tant il y a izongi. On les pas passer cette situation na BCBG ba passer ba misia kende na bon. Il y a yemuni bon alongwe na. Ozo boule. Donc ko comparer à emene na papa même mené mo ko boya. Parce que ça fruit ya papa on. Et puis venir que papa mba nzembo selele na suka na victoire ba nzembo bon bene matin. Blessure. Mais non, nzembo aussi là. Non mais elle est des personnes, elle est papa mba elle est et mené na ba vie tout ba longwa na viva. Et mené za deuxième promotion ya musicien ya viva. Ça première promotion ici la repas. Papa voisin, pas bata kolonda ko botika surtout zona autant. Donc ba comparer qu'est-ce na vienaye. On a vienaye, vienam ta salaye et puis papa ba na koma musique na musique, ba wenge musique, ba kisa musique, c'est papa mba. Kalba que c'est musique ezala raté. Zomona. Donc et puis ta ba kenda ka conflit on a ce que botama. Le conflit botama parce que via lukaki tellement papa malobaraté, papa malwa papa chéri. Asa maman minene malobaraté. So qu'est-ce ça lobaka? Qu'est-ce ça ba Marie Paul? Zomona. Aroya ayinisi. So qu'est-ce bon? On peut d'abord à la vie mo na parler né. L'idée moi ya luka. Mais c'est l'idée on a libanda bien, l'idée on a le barato petit beaucoup ça va quitter na parler. Avant 5 briques avant les briques. L'idée on a fait chantier ya pas plus qu'on a pris tout va développer. Pas plus l'idée on brique. Mais à côté va quitter. C'est qu'on va mettre on peut bon la simcité tout ça. Avant les briques. L'idée on peut bien l'idée moi menene mais tu n'as autant comme c'est pour bien anonymat. Ozo boule qu'est-ce ça zaki mutu moi lingi bien ça niko c'est qui ça. Mani pe na kanda na mutema te mais ndena écoute toi vie ba tu va comparer que na vie na ye ngali ngakati. Même ndenge matu masanga pa to lobia ba ke ye menem da kota absala babanda world na Congo te
Ouais, c'est papa Fond la Wemba. biso. Ouais, c'est papa Wemba. Donc nyonso Même oya o Sente- pas dans lobby abimisi. Même Sente na Congo côté na siku wa Mungu. Nzapana siyote unowaema nakoya terende du tan tan tan. Papa malata salopette na polo nzela na munire. Au servi batu biloko olia. Après ya monde mené akendaki poto akesala album ya banzinzi. Abandi mbawol na banzinzi. Papa masabeta de basiku wa Mungu. Eza world. C'était côté là wana. Papa makoti le coller na musique congolaise. Les instruments yimta saliango. Achiba maestro na musique congolaise bozemba vie dino sababo. Azo guider musique na sima. Et dino papa mabta saliango ba petit makambo, ba petit confiance papa ouais. Donc il faut pas comparer les incomparables. Voilà. Avant la continuer. On ne change pas, on ne triche pas avec l'histoire. L'histoire érotique, l'histoire le temps le temps pour moi de faire quelques dédicaces pour remercier bao nyonso pena ba soutenir biso makasi wana pena ko ozanga te na mosaka bien ngokyo. Et si tu soutien, il faut toujours couper ça pour et ça va bien. Voilà, je vois Ange Kayembe, la douanière, Astrid Yende, voilà, on est de la part, il y a Papa Given, Yannick Bongondo, mon directeur, écoutez ça, on a raté. Le directeur, il y a Kilo, mon mobile, il y a Tonda, 4 fois mobile, Roli, Yogleke, na Canada. Lui, c'est Jérémy 33. Narobé Ngaora Bongo, Jérémy 33. Roli Yoleke na Canada, Michael Okakia, fils arabe. Au moins, bon, le bien, tu n'as pas la proverbe sur place. Le bien, c'est quand bon, il faut que tu soigner. Mais c'est un encouragement. Bien, encouragement, c'est pas encouragement. C'est un courage. Pas besoin de faire physique. Il faut se coller. Ah, ça nous laisse un peu ça au bureau. Il faut pas se coller. De la mission te faut là. Le but qui est place et l'autre peut se remonter sur notre propriété. Aux propriétaires, les gens qui sont bamboté, aux ala bien à bango. Voilà les gens qui ont m'habité. Nengue yo peut penser que mbote na bienvenue mangwata. Bienvenue mangwata, oui. Pour commander l'échec. Les agarrés création à la sortie. Mais n'aimez l'échec mimi à la table. L'échec est bien à table bomara. Ils ont massage, c'est recours au coup fana yo. Donc, c'est pas là. Oui, weekend de repicha zo kokana. Dans pichu man. Ça fait différence ça va problème na ngana ba vewaze quoi. Na ba papa le tout ba yango. Et tu me quoi ça la caméra pour pichu man ya azokugate. Kabango, na zwango bongo pa ya ve na ngai. Na copie ngo pa vie na nga. Docteur Tizos. Avant tu as ton enfant fou le fait là. Avant tu as ton enfant fou là. T'as pas mis question tu as ton enfant fou le fait là. C'est Mathieu Tonga. Occupe pio et pepenaye. Na pio alcool, occupe ton capacité. Monsieur tout le monde OK, azota témoignage on de. Monsieur tout le monde azota pena tonga ndenga tanga na classe. Donc Benix qui na sereng. Ozo comme na passe. Sauf que tu as bêta mbata a fouli fait là, a tiso alcool, le temps tu tonga et puis tu as bêta mbata c'est Mathieu Tonga. Donc comment ils sont malade à l'hôpital, sauf que tu es malade, aux yaya. Pour ton avis, man ne reçoit. Il y a un effort que proverbe nanga. Il faut n'attendre que c'est na souka. Pour est-ce que notre archiviste conflit à Taboulay dans l'Ombo? Vrai conflit moral loyal, conflit moral musique, balière pas immo, bamelarati pas immo. Quand tu Taboulay a pour le moment madame n'a parlé, avant melarati pas l'Ombo. Aluli tiango mais bilombo ba tipe na to rataka biso sala timaka ba koko kala maka ba tamboka bulu kutu ya sinda ndeno ba baloko ba bulu kutu ba sinda lombo ki tu eza mais eza médical tu lengi lombo c'est OK conflit mon très loin ti ba sali amélie tu na une semaine lombo biso na la le pas de ba sala tiango kangena liboko